Bonjour, bonsoir. Nakutana bino lisusu lelo. Ngayo ya reti na bino bolingaka. Donc tellement na lela bino trop, na lela bino ebele kandi na lobaka toujours que na bolingo na zalaka nango pona bino. Vraiment na bongisa basuki ya kitoko. Na olala na olota. Na préparer basuki ya kitoko. Pe bongisa bino ba vrai chéri. Kandi bomona, kandi bozwanga. Donc ils ont catalogue number 3. Donc le côté déjà na catalogue number 3 yangoyo. Donc ba vrai chéri bino ba obolinga basuki ya kitoko. Bino ba obozwami pona na kati ya Liverpool. Donc bino ba obozwami soki po nazana ba vrai chéri mususu bakena ba Londres na sala bango basuki na loboko na nga balela vraiment nana ngwa sali bango suki. Donc au banga na binoté toi na biso musika te biso na place moko. Donc boya belé boya partout bana Manchester bana ya partout ya lead. Donc ngaye yo naza apo na biso nyonso naza apo na bino nyonso na olala na rêver basuka bien basuka kitoko oyo vraiment. Donc ezaki nango na ndoto nanga mais il fallait kaka mutunde asimbanga. Alors mutongo asimbanga ngezala nani ngezala nani. Donc faiza kaka élève nanga ona koti sim dans mobali nanga donc na koti se na kati masolo oyo ye mutasali na soki oyo kande bomona kande bolulango eza vraiment kitoko eza vraiment bien ponga moko na sepeli nango fort nga moko na leli yango ebele na sibino mo bomona. Donc yango yo eza vraiment kitoko. Tala ndenge vandi suki na nga moko oyo eza suki na nga moko nana oboya nana otia doute muto otia doute azatin muto pa oboya azatin yango tala ndenge vandi kitoko nelengi ba vrai chéri evandi penza kitoko na tourner na moke bomo yango yo na sima tala ndenge evandi vraiment kitoko evandi vraiment kitoko. Donc eza vraiment elengi na goût na biso na goût na biso na goût na bino ba vrai chéri yango modèle asika kande na ndakai bino aloba eke na okoti na bino catalogue number 3 oyo eza na kati ya catalogue ya Rit na kati ya salon na bénédiction de Dieu yango ndi bozwi yango. Naza vraiment pe na mutungisi na bandeko oyo bazo se déranger balobi ke bongo ba midèle yango ya Rit ndeni ni osa ba midèle yango zo sala ezo senga teke faut la perruque vraiment omoni basuki oyo eza nango eza ekoki ozala perruque te osoki na bina tsango na perruque eza vraiment impossible. Ba midèle ya ba perruque ezali na kati ya ka ba vidéo na ngai soko o search o mona ba midèle ya ba perruque ezali mais pona oyo donc ezo senga vraiment faut kaka evana na mutu yango. Donc bo mona tina ba pembeni awa donc ndenge vandi vraiment ekolenga na mutu. Donc ezo senga vraiment feza aka na mutu eza impossible pour ezala na perruque wana vraiment sorry pona bandeko o bazo mituna po anini na teli bango na perruque te ba midèle la perruque eza nango ebele oki ko selecter pe naza na ba rêve pe ebele pona bino ba vrai chéri o besoin musika o besoin besoin vraiment bosala basuki na bino mais besoin posa ki na posteler bino na ndenge ya perruque na sala bino na ndenge ya perruque après na posteler bino. Donc bo banga te ba midèle eza nango ebele ba midèle eza nango donc na ba rêve na nga eza vraiment ezali donc créer bino ba midèle bien
donc les bino ba modèle à kitoko oyo esenga na perruque pour faut vraiment beau se retrouver hein na ma perruque na bino na kati ya ba fête hein tala kaka hein au moins na bimise longa fête donc moi ça bonga kabo il faut ko benda beauté hein moi c'est faut ko benda beauté ya moi c'est so bendi beauté et ya na ngote donc faut ko benda ngo force ngo ko benda ngo penza na singa ko force ngo nde eyela biso yango kande bo moni yango kande bozwi donc oyo bomona ngo boye eza boye mais nakokanga ngo boye pona zalaka libre mais vous agissez dans celle-là. Yes. Kaka ndenge na lobaki. Nous avons un catalogue number 3. Catalogue number 3. Hein? Numéro 3. Hein? Chiffre 3, ils auraient bien. Troisième, ils auraient sur le 3e jour. Oh Jésus-Christ, ça c'est quoi qu'il faut? Hein? Pour biso le loto zala. Donc, yango. Donc, la cause à la boue. Et cause à la boue. Au moins les ans. Et cause à la boue. Bah, tu peux me souper à la gauche. Pourquoi l'examen peut bouer? Pourquoi l'examen peut bouer? Là, tu remets la cime à boutana. Ndenge vandi. Evandi nango kitoko. Evandi nango bien. Vraiment nango ya ba vrai chéri. Hein? Evandi nango vraiment nango na bino. Na yebi ke bosepe nango. Na yebi ke et ça bino plaisir. Donc nango panzango na façon nyonso. Nango panzango na façon nyonso. Ko tsamata ezata. Donc nous surtout ils ont dépendre quand nous surtout dépendre quand donc parfois chérie naza apona biso nyonso naza apona bino nyonso donc quand ande na ngaki bozwa modèle na bino asika oyo na lakaki bino yango pe na kokisi soki ba commentaire ezali bobo sonontina nga ba commentaire te soki vraiment osepe nango ou like yango esanga bien et ça a plaisir et puis que partager na bandeko ba camarades famille place surtout au ba vrai chéri ba joindre pour ba ometuna ane na mbongo na mais ana place au ça sukité bolimisa ngapona na moi grippe ane na mbongo na mais azana place au ça sukité Personne n'a ata mususu mona azu pe place au sens qui mais et comme vraiment na buna été donc à la posa a demandé ayi mabaja moko mais ayi bata bandandeni ayi batenda na ngwa osala ye po azala modèle wana donc nga nazala nga pona bino nyonso naza pona biso nyonso so nazala kuna yo kaka so lingi donc ngana yo olingi kengai nasana guna nga na bimisa na ndenge oezali donc yo kaka to naza apo na biso nyonso naza apo na bino nyonso benda beauté yango tozengo déjà kitoko ne lengi to lo baiso nini to lo baiso nini ba vrai chéri to lo baiso nini na la bino trop na la bino fort tala bino so bino te donc on a limwe so bino te donc on a mona na te ba vrai chéri Mylène aussi modèle à sikati yango ba coupa propre quand to yoga na yana donc oyebi nde to yoga na yana idéologie wana ya ma sorti wana basuki abwe ito makasi donc yango ma Clarisse Mkwabili moi ça va ta pasteur Christian ozi modèle à sika pour nayebi ke yo linga basuki wana ozi modèle à sika pasteur mangai ozi modèle à sika Greta ozi modèle à sika kande na lobaka donc
Vous êtes belé, nalela bino trop, nalela bino fort. Bisous. Yango wana. Nalela bino trop, nalela bino belé. Eh, tala nina bosana. Boza susu na bozwa ngati. Donc, dans la type, na raisonné mbamoko rouge à lèvres. Ba rouge à lèvres bien, ya kitoko, eza awa na ba couleur nyonso o bino bolinga. Donc o alingaka ya noir, o alingaka ya chocolat, o alingaka mo couleur ndeti ndenga na tieboe, o alingaka ya rouge. Donc couleur nyonso to ezali. Nde bomona ngabe. Donc eloko te. Donc nako lia nanga, nako mela nanga. Nanzaka boye. Na kati ya fête, quand ndete ozala, ole tozala ba miroir, totala boye. To bana otko peti ki sal susu ba nini, ba rouge à lèvres na ba fête. Quand ndengezala, au moins ozala kati ya fête otu olia, olingo lia ou bien otu ko lia ce ko omoni déjà que ndé na lié déjà boye. Donc rouge à lèvres nanga déjà na monokeza mon boulot. Moi yoana okimi na bathroom na masaki na kimi na bathroom ale. Ok, on changer make-up, ok, changer mon rouge à lèvres. Et ils ont mis sur la ndenge ozalaki. Et ils ont musala tellement la ndenge mo ya osaka na te. Yango donc nga mo tellement la ki pe na ba musala wana na mona ke non. Kuna luka ba rouge à lèvres mo ok. Na ozana nga l'aise. Na kati ya fête, na libanda so na bimi na ngai. Pendant toute la journée, au lieu que n'ataka nini ba rouge à lèvres na changera ba brillant na sera so neni natina kamba moko ya simple na bimi kande na bima ki pe kande na zonga ki. Donc eza bongo. Donc ma vraie chérie yango yo nga tellement na lingi na nga suki yango esala nga ke nazala na nga à l'aise. Donc yango kande bomona ndio nazo na okanga na ngango nazo sa na forme ndenge ezalaki po na ningi na ngango ezala nango na ndenge ya boye. Mais ezo dépendre na bino na mutu quoi. Et dépend na mutu alingi suki na ezala ndeni ya opanza na obeza ndeni. Donc wana ezaka yo moko ndenge okolinga. Donc oza to osala ngo mais yo moko pesa ngo forme na ndenge nyonso tu oyo lingi. Donc yango yo nazongisi na ngango na forme oyo nde na lingi nga moko ke ezala. Donc bobosa na te oyo eza loboko oyo esimbami na maboko ya mobali ya Yaret Emile Shakembo papa ya bana. Alela trop. Bisous. Oh ndi ayo. Totalaka eze belete, eze belete ya mibali o bazala pe avant de 6 mois si boye, a sale pe suki po apese beauté abimisa na gumo boye. Ayo se ba beauté mo boye kande bo mona, kande bozwa. Ba beauté mo boye ya fête. Vous êtes belete. Boza vraiment ebelete. Allez là trop, allez là fort. Bisous, I love you. Bye, ma bino nyoso. Allez là trop, allez là.